Mama Yamado, Mama Yamado, Mama Yamado, Yaya, Yamado, Nyonso, Nyonso Yayo, Alenza Benangaye, Mama Nabana, Zabana yo, Zabana ye, ma belle lele. Babi c'est vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos santo bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to macho kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomo kwa mboka bino bomona nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi 3W boboko ya boka boboko ya boka 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. Wana. Bonjour, Losako Djambo Bondé, good morning, salut à vous tous, chers internautes qui nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes en Amérique, vous êtes comme cela en Inde, vous êtes en Afrique, partout ailleurs. Amis très chers internautes, bienvenue dans cette émission Avant-Scène. Avant-Scène, c'est une émission que vous avez comme cela l'habitude de suivre sur vos internets, bien sûr. Et aujourd'hui, pour vous, nous recevons comme cela styliste Cédric Yamado, l'homme du moment, le capitaine de l'animation congolaise, c'est comme cela qu'on l'appelle, mais aussi Materazi. Ils sont tous deux musiciens au sein du groupe des Fabro. Hein? Fabro Maestro, Fabrigas, le métier noir, Bano, Bazobini, Samikolo, Yamado. Et puis le meilleur vocal pour moi, Yamaterazi, sans pour autant qu'on flatter. Donc c'est un vocal que j'écoute trop et ça l'a bien. Donc aujourd'hui, nous allons le découvrir ensemble sans plus tarder. Donc je vais devoir dire bonsoir à mes invités. Bonsoir. Bonne santé. Santé Pepele est très calme. Je me remonte que non, j'ai un nom Gitoko. Santé Pepele. Santé Gitoko fort. Mouvement pesant calme, mouvement à poser. Donc, biso tout aux arandés, baébel biso aux ailes. Tout ça toujours bon. Voilà, la moni bozami balé. Au passé pay micro pas ande comme sous Materazi boni. Bien papa. Santé calme. Pepele pena yo mozumo na Pepele pena. Mouvement Gitoko. Pepele biso bana nzambe talawa. Olia bien. Voilà, donc pour nous on peut s'abattre lengi ba la biso moi vocal na wana oyo monique na ba vocal solo nyonso sali wana ba solo vocal to pe vocal solo oyo sali wana oyo mozo et tout up na motema so sali biso bien ça bien Kongo etananga papa ste passé one Kongo etananga papa ste passé one e pananga bolingono eza lokola ya bebe Moke, pena mama na ye, Kevin na kayembe mwana moke na bamongo na ye. Telelanga likamboyo, e komyo boma nga. La olo n'était sa mama, si sans climat malin, no vi mama, le vi Chris. Wana osombaki. Tes arabes inspiration. Inspiration, j'assure. J'assure. Ok, bezam, tout moi le bail a teke la queue en moi. Ah. Ils appellent ma bête, ils appellent ma bête, Koso Mbappé, mais plus on préfère Rossal. Koso Mbappé ça bien, plus peu Rossal est bien. Avant de continuer dans Cédric Sabaloto, mes canaux Rossolo la penayo, Mbala liboso na obimi na mouvement mneneto, ota appelle Jack Kolkopa. Mbala liboso penanga pena. Aussi en direct de Kikoso to. Ba Kikoso bandaku bekal ndezala kaka. Combien de vocales est pas Fabrigas? Jusque là, on a mis moko. Moko, mais ça va déjà. Moi, corps de mon côté. Ça va. Yo mon dit. Yamado. Oh, na monde qui se l'est déjà.
Yo mto talanga yo no comprendre maman. Non, on a habité tant bat bagenda baloge balobate. Ah. Te wana nzambe comme daebi. Nzambe na nyango inspiré yo musique moto nazo fanda na parler au talent bitenga fa ba oyemba. Kasi Congo na biso za pépinière en musique. Ba père na biso ba grand frère tokota da bato ebele ba oyemba yemba déjà. So na sang da au forçon monter. Ozomba mo sali pina magambongo. Mais bandeko ya mouvement à Fabregas bien que ezanga combo pegaka Fabregas light music voilà. Apparemment mon pépaya mado et puis bino tetutesse moko boye bobanga suba kolote te zama mbobanga mukolote zama mbo musala ya mado wa on le vire so bien mais c'est vimbi tala musique a baba ya on peut vimbi sibino bo nako toi na mambo attente ya mambo musala plus au salé la tana bino tu reçois le mot rapidement pour toper ça ba awe pananga na monaka yo bébé nzoka kuna ozalaka na yo mpaka awe pananga na monaka yo élève nzoka kuna yo comme professeur yo comme ko jouer des rôles ya la fois ta professionnalisme na yo eleki mputu mabi awa comme sala commerce bolingo aon sombi kuna oke kote ka trésor on solde na yo bolingo nanga Cédric voilà, merci que c'est beau, salut, plaisir na fanatique nyoso balinga trésor pour tout mabi au P2P Simbote. Et je tiens à vous signaler que cette émission est tournée depuis le Night Club plus 243 pas à Gérard Junior, donc P2P Simbote n'a pas Théo Achille Mayas Topesio Salam, et pourquoi pas penser à Janako et à Fébé Rapson, mon ami personnel, à Tina Lutala, à Choco Frappant, Dengomi Bengue, pourquoi pas penser à DJ Tommy depuis plus de 243, donc salutations et belle tous à Cédric. Moi c'est le capitaine des animateurs de l'animation africaine, Stylimba la Cédric, l'homme de Yamado. L'homme de Yamado. Ouais, ngana utaki pas fait dans Adolphe Dominguez. À part Adolphe na uta tina ko vanda ba fait dans Adolphe Nathalie na bité faux. Et pas Adolphe yo kana te boire un album. Pas Adolphe na boire un intouchable. Intouchable. Album yo kana te intouchable yo kana na te quoi. Mais bité on est mamba ve mais ngana bi ke na wana grand prêtre na be nge VZ do fe coussin. On a baba grand mola. On appelle solo mo et Adolphe. Bina Shibishope, Kota Shibishope, Toke, Bama Mangola. Tabandila na kenda. Wo ba mama ye. E ba mama ko wete bolingi ko monanga na chasete. Ba mama chete mba a. Tabo monanga na godomate. Soki na leki kaka shida. Mwana yaka bloke yo. Ah shida. Voilà, donc félicitations pour l'inspiration. Mais il Cédric, Krikara Moko, Yamado, attaque au sali succès, Binisi Batnios, mais comme je peux Moutou Makasi. Moutou Makasi, c'est trop dire vraiment. Donc, Moutou Makasi, on est habité à Saline. Il ne faut pas Moutou Makasi face à la vélo. Dès que na Saline, comme ça, Moutou Makasi. Pour qu'on a bois qui Yamado, Yamado, ils en ont bandeli. Ils en ont bandeli. Il y a des gars danger qu'il y a tout comprendre. En fait, avant les gars nabi qui ont chose à la modèle afin d'aller non afin bando boaka. Côté mon côté Bill Clinton, côté msusu t'aimerais à Bajuna, yob nana inspiré au monde d'animation. On a peine normalement m'inspirant à peine monde d'animation. Donc monde non il y a Rosala pena na ba show et ça non ba Shaggy après que ba Shaggy na ko na ba vena ba Bill Clinton ntengo ko de bende still ce que ça pena ve wana yango apesio brassard capitaine comme ça tetu brassard na méritant par rapport à boulot o ngana sali ya kimoko na bien omoni viana omoni ba vewana baza ba grand ngolo let pona benga ngala tsanga brassard ezazarte amoni ra kena ba vandi migole bele innovation zo ya soute amoni ce petit moko yemba moko innover habiter moi non fa mériter
Il y a un oiseau qui pense ça, on a bien mérite, on a mérité par rapport à boulot. C'est pas grave, mais l'animateur Baza est belé. Les lots na Congo sont dali. Na compte ça les choté, na compte ça la vérité. Au bangana. Bon, au banga c'est un peu trop dit parce que y a le banana au banga te mais aux autres apprécier nani, aux autres dimam salana. Ça on est belé, aba boaka bien, to bunda na biso bien, le roi ba masalanga ba kunzardo. Le rôle là trésor zinga quartier latin, le rôle là ba venanga nono chara dictionnaire, ba vejantamisine, ba ntengu kudi bende. Kuruwenu manu, kuruwenu manu, kuruwenu manu, kuruwenu manu, iziremeza bada bayidi. Inspiration à Yamado. En fait, essayez Mbama. Nabi autant à comboter à créer polémique, mais bateau baboaka na bango Yamado na ndenge mususu. Yopo Yesusu Yamado. Bozala na Yamado na famille, tantine mo munene déjà za Yamado pour bando inspirer, bando raisonner. Tozande kwa Salomon. Na sisi na autant abanimateur. Dans la question alimentaire du moment où nous avons apprécié. Natanga misa to batum super on a biso ba wi ba comment on ça bon et ça bon. Tu as tout le temps. Les princes d'Angola, c'est bon. Tigre l'obeso, c'est bon. Ouais. Aujourd'hui Okalera no wana. Okalena wana po basilito po bakombo esili kimina na minute. Te basili no ra wana. Mais na minute na so babito sala avant de zonga la question na biso msuswana. So ba basala équipe nationale ya ba animateur. Bazwa moko mais tous 5 animateurs. Sélectionner jusqu'au 5 au milongo lando yo déjà au métier moko et puis 4 au cause pour que bossa la sélection et équipe nationale et animation pour que beta ba ivoirien ba DJ Arafat au ponana nana 5 animateurs. Ouais. Nous avons ya liboso nous avons ye moko ntengo ko di bende monseigneur dans Bill Clinton au venanga Jack Kasongo Bilele ve Jack Kasongo Bilele lo barake non faut que zala na agressivité ba viana baza ba perdre d'inspiration moni ba viana ba ntengo ko di bende monseigneur yaze bembe ya nyoka yo monega bo me kati neza na makambo ya dégâts ndeti ye pena na coupe du monde ya ba animateur ya obunda dégâts so aussi ba tolola ba viana ba sele au scrum a obunda dégâts ba seli da de aujourd'hui Jantamisine, Missimo, Guéria Makasi vient en Bunda Dega. Aujourd'hui biscuit des écoliers. Oui bien. Très bien. Bazalaka na viva bambo. Bayoko timbela, musique uti na moloka ye. Mosiki mositato, tabandela via kendaka. Basali da 4. Plus yo mongo. Plus ngamoro 5. Donc so ba tienga na 4 TV wana beba keno a esili. Tu na coupe wana na Congo to sepeli. Voilà, le propos tenu dans cette émission engage que son auteur. Ngazana simple une question mais ma réponse eza et abandeko baza à faire revivre biso na nos questions nanga ezaki bozande ko moko ya munene pa bino azan komba mado pour nous valoriser bo bengi ya mado tozande ko Salomon pour eza mutu moko ta komisa mwasi ko lega Salomon na kati ya Bible yo zande ko Salomon to bozande ko mo munene komba mado. Omoni cri oya madoza natalaki kenonga na bité tobeta bimisa tepe na biso ana pipo alors na roya na cri nini pas boss dans la fabrication wanted nzambe ceinture noire pour esepelisa na bato balingaka belle musique natalaki na bité faut na valoriser basi po to mona so ba monika mwasi mwa munene se katie foin ameli ba vitamine nzande zaki na ngobongo te ezaki na ngobongo te kwa mado za femme africaine mado za femme africaine eza beauté ya kibomwasi ndezo ezo sala ya mado so ki tolandi bendenge na yaka na kri wana na yaka nango tigete mitema na bino mitungisa mate ya mado lelaka na yele gime ya bwaka ne bambuma te mais pourquoi bokoma kolanda kovimba biloko pe mabonane Yamado mama Yamado mado femme africaine ya nyonso ya yo oh libère au baxi susuba tala na tokumisi mwasi ndenge mwasi azaleli mwasi azalaka kitoko mwasi azalaka mwa molin tonda mwasi azalaka mwa genre mwa derrière na ndenge mwa secondo tulisi batanti na mike ba jour
batantina mike baza ba femme africaine. On peut bazara ba mado mais bon se baza ba mado ya ba femme africaine. Mado femme africaine. Parce que l'album Ozoya Siko au kansa peut baza mike au valoriser bango. Pour Mario na réponse à Mario Zala. Est-ce que yo sali réponse à Yamado te boy? Réponse à Yamado na réponse ya dans Yamado ba ozwango. Mais wolo to bine lo monde sto tenga ma boy to benga ngo tenga ma. Même mutu so moni que non vi na ozo tambusa ngo pena tout drozo gende mo bien te tenga ma mo muke. Luke longa nzambe. Yango sko migolo to zasu na biloko mo to bito tenga ma tenga ma to be ngo tenga ma. Jana ngo bien po Yamado biloko danger oya batu ba osepela fa. Na sambela makasi. Osambela na catholique. Et sur lexique combien? Pour Yamado pour Simba bongo biso to bi ke na Congo ya monde akis. Lelo sko na ndenga sonité yebisa biso sur lexique combien? Bana boni bakufi. Na binde ba legisaka te mais na bi gande ba jenaka. C'est pas incroyable. Voilà, donc nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à Waina, Yaratobine, Teko, Kuju depuis au Brésil, Mamana, Gabriel, Zamba, Masaki. Pourquoi pas penser à Solange Timambote qui nous suit depuis Kenya. Je pense aussi à Nancy Marcela, moi c'est Pemba depuis Landa. Et salutations particulières à mon petit Arma fait l'original depuis la Chine. Je pense comme cela à tous ceux-là qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud. Comme je le disais tantôt, sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous, aux fidèles internautes, le musicien de Fabrigas Bano Lelo Mikolo. Donc, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à ma fille. Merci à Jacinthe. Soga Simbe Gobina Yamado pour moi papa nae, donc ça l'a penza énormément plaisir. D'ailleurs, on a profité de l'occasion de dédier émission Oyo. Donc Yamado, c'est pour toi ma fille, merci à Jacinthe. Moi c'est à Mouinde, donc salutations à toi ma petite chérie, Lelayo Mabé, et salutations particulières aussi à tous ceux-là qui me suivent depuis la ville province de la ville portuaire de Matadi. Là je pense à Mermi de Tiumba, je pense à l'assistant le plus célèbre de l'Izipa, Didier Maestro. Voilà, tu continues na biso émission na biso. Tozonge la bongo Materazi, Tobe Tamasolo, na Materazi. Album Mezoya au signé Nzembo, au signé titre. T'es na signé titre, t'es na ochara vocal. Ochara vocal. Na ochara vocal. Et Générabino te au salita et belé na mouvement mon songolo, mais bazoaroga ba utilisera pour na ba cœur na ba vocal. Bon. Et Généranga pinate pour na ebike na ko changer calendrier te. Oui. Naza mutu nana makambo fona sala na mamusu faut pas na sala. Dès que vous travaillez pas mutu, faut la pena sous ordre né. Faut la ndande makambo ça. Na ko changer calendrier te les aller. Mikolosko yo na taxa. So fans yo ki balbum e bimé belé. Vous ko apprécier na. Hormis bato mouvement na bino. Parmi bato mouvement na biso. Hormis à part bato mouvement na bino bato yozo sepela na bango mikolo so talif no le bino bato jeté. Ba yemba grave. Mais tu viens à faire rigolo là album ne boîte noire. Boîte noire ouais, c'est bon. Na père na biso quoi d'accord man. Virambo Songambeli, c'est bon. Il y a un album thème mikolo. À part moi la Zebola, hello monsieur Zaka super. C'est oui biminga yeki na ngata. Apa ya madopo toi moi likolo. Boyoka bato misute. Na yoka bina musique mais na yoki penati. Yoki penati. Na bi ko anezala na langage artistique, donc na binga langage artistique parce que avec des musiciens c'est toujours comme ça alors que ngana yebi. Moi ko tala bato ça là un peu moins bien. Tenga tala bina bato mais trop bina. Yosko étant chanteur, place ni on peut sa bêtise dans la musique. Bêtise dans la musique. Bêtise ne bat pas comment yemba bo posa ya nzoto chéri la na parole. Bêtise premier départ na ngeza bina. Kongo etana nga papa c'était passé one et pananga bolingo nweza lokola ya bébé moke pena mama na ye Kevin kaye me mwana mokeno. Bêtise ça. Et pas la biso pendant light music, soit na bêtise les gars, binata.
C'est là un micro pas Cédric le big bêtise pas et les gars tenabi que bande ko baota biso Tokozwa à moi playback ya danse ezalaka ya mado siko to filmer maquette era montage tout ça systématiquement bonamboa na batu ba bina ya mado danse on est Moutara na danse wana eza masana Kenya. Kenya na mbon. Bater na biso beta mbonde mutara na danse wana. Moni Yamado eza donc on a bien le rôle eza c'est la valeur d'une femme africaine. Non danse wana danse ça. Donc danse ça ka kinonde la ka no bosali crimo bolugela ngo danse quoi ti masana Kenya s'inspirer na danse. Parce que cri et peu sa valeur danse potokota na ba détail té. Omoni bisonde to la bonenge ve na Jerry Makabi na ve na tonto babachi balobaka. Musique to sala ngo pona to éduquer même masse quoi. Biso ko to landa pe na éducation ya masse. Na ba danse to so ko éduquer pe na masse. Ça pe na danse to bina déjà boy. Eza danse. Yalo kwande ba bina ba kilbanzenza ba ko imbiko. Non danse wana éducation na ngo za. Lelo sko to zana Yamado. Yamado kanga. En plus sur tali danse wana ezo krende normal na grosse caisse. Po omoni to zara na mutu moko ya zarte. Tozana wanted fabrication Nzambe. Ils ont inspiré Magamo boya. Rien. Ils ont inspiré le wana na habité à degré ndeni mukile sur la Marambango. Tokozo extrait Yamado. Moi bois qui ga Yamado et ça absolument bien. Et ça peut ba internaute bazo ba Hollande donc clin d'œil à merci à Jacinthe Koubela na Sigabaka ma petite fille chérie, ça c'est pour toi. Yamado, dans la logato, dans la tibia, Yamado, dans la mopenda, Yamado, yo, bayaba, lela Yamado, mama Yamado, mama Yamado, desine yinda Yamado, babizila Yamado, zini lutumba Yamado, mama, Yamado, yaya, Yamado, baba, Yamado, mama, ya, toge. Mama Yamado, Mama Yamado, Madota la poitrine, Madota la loquette, Madota la molette, la derrière, Yamado, 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 Mama. Voilà, donc là c'était Yamado pour le plaisir. Pour le plaisir de tous ceux-là qui nous suivent depuis Paris. Là, je pense à Chimène Ndinga Mabunde, élastique, choco frappant. Salam à toi, ma copa. Donc, salutations à toi. Mais quand il y a un peu, Cédric, l'ambition, au quotidien, bien, quand c'est le dispo de son assimaté. Mais si vous avez un premier plan et surtout que vous avez un kangi. Et puis au vertige de décevoir Fabre pour créer Borna. N'habitez pas donc nous devons avoir un projet mais un projet n'a pas aux en fabrication parce que nazala guité bolobara boya nazala guité n'habike bolobara to lobara bolobara 100 ans 60 ans 22 ans 6 ceux qui tournent à bango balobara boy tourne so to loba boy meto bebisate donc mutuna mutazana mutema nende asala kandule ne moni ya mado zara kelo mo ye nanu mais mon emsona silisi pena ko bimisanga vrete donc fabrication wanted métier noir encore merci place Azali merci na famille na mobimba lokola na mère na biso Terry Alino na bébé na biso bébé Jesse mais pour na yo nini et provoquera ba départ na ba mouvement kozanga ko futa mamalamu ki motema mabe to kozanga ko gérer succès et même muta longa na mouvement songol na habité parfois ni on se tourne pe ko sa pe que non mutu along a bae na ya longa mouvement mais ndeti ngai pa na biso na bike boss na ngazala bien mambo nyos o tangi wana ndeti succès nga na gérant da normal pour tout ça za soit ndeti ba degré ba capacité ba succès ba biso to wana ngobe ba limbisa parfois ba obule na kota na kena dinga bonga yo mais na zoko expliquer gaga parce que leader na ngana na te ngana trop considérant fort donc succès jamais retenu na n'importe quoi
si c'est sorti n'importe comment même sous bateau bakumisa ke bon pe en ba oseka donc naza na tante ya ba n'importe quoi ko chrétien ko finga ra mikolo ya ko chrétien ko boya batu ngana na tana te ngata na ngizaka na sala toujours ba cria bien na binisa toujours mokili na bokasi ya wanted Nzambe en parlant ya brassard ezayo mto bengaki Bill Clinton ape so brassard nde na landaki na émission moko ya lobaki to ezayo mto bengaki po ape so brassard nga na robenga viete eza lokola ya lokolo salelo mo boy ondimisa watu na makasi ndima ka eloko eza bien nzone mta sala ka shwana ye mo fandima pe loko bien bunga jamais na misu pe na matoyi ya bato nga na la nga jour mon na palais ndika la kana mo répéter les gens na vana na palais na zo mo répondre nga na phase na tabo téléphone et sonna plus de 2 fois 3e fois na yambi na tabo vient na nga intengo ko de bende monseigneur dango c'est la première fois tara na banga fort po vient na baba grand ngolo na rapena no allo allo na yebika biso to za respect magas po to za bana fabrication Nzambe bonjour za neozapi yaka place boy na zawa na 3e mairie boy da boy yaka na limité na besoin na yo petit au salut musala bien tina ya wana pe banini ba tonto kutana rabo na 3e mairie na limité na ba na fongola rapport to kutana vie boy première eloko loba na nga buaka Tarasco devant viada. Tant lo balanga bongo na zo ka chaîner mbala moko ya mado. Alors tant lo ngwana ya mado na okota mama na ba criner wa buaka ke innova ba ki buisa ba nini na zo buaka ba pla amoni pena petwa za misi. Et ça là on est tant ba peso brassard on lo ba ke na komi to fona beta susu pona kenda liboso. Na lo ba ke no fona beta susu fona kenda liboso. Na lo ba teke na komi. Na komi jamais fona beta lisu pona kende liboso nde na bo ezala facile pona ba parents na banzimo sa musique mama biso alinga te na sa ndule mais papa na biso nda lingaka na ye po eza bulo mo bo eza mo étage ve na biso liboso sala kango ya mibale o sala ngo ti ngapena o sala ba moni obinisa batu bo baza fier to na micho baza fier makasi po ba mona que mwana bango c'est le capitaine de l'animation africain. La bransard animation africain, Ngaïsta Elimba, la Cédric, la danse du moment. Nana bransard et animation africain. Et ça a déjà plaisir. Et ça peut pas parents a plaisir. Donc c'est ça. Voilà, nous allons continuer cette émission, amis très chers internautes. Bien sûr, nous profitons de l'occasion pour dire un grand merci à Gaylor Mayasi qui nous assiste, bien sûr. Lui, c'est le 2G. Pourquoi pas penser à Hervé Lola. Donc, Hervé Lola. Lola, moi, on a Hervé Lola. Donc, il y a un d'accord. Et je pense à Bantounion, c'est à Bomoko Amboka. Comme je l'ai toujours dit, avec Bomoko Amboka, on va percer parce qu'en ordre de disperser, mais surtout qu'il y a Bomoko, il y a Moko, il y a Moko, il y a Moko, il y a Moko, il y a Moko. Et pourquoi pas penser à notre boss, donc M. Patrick Momo qui nous suit depuis la Suède. Salutations spéciales à toute la famille. Cédric, il est vrai, Anapi Poebimi. Est-ce que vous avez convaincu, vous assure, tout le monde a pu battre Baya Boya. L'équipe Moussoupe, l'équipe a battu Baya Boya, il y a un pépé. Mais après un bon bout de temps, qu'à 2e éloque à foutre, je vous assure. Vous après, il y a repromettre la 2e éloque, il y a ça la plus que Yamado. Non, toi, là-bas, déjà, il y a un travail. Dissertation ezate quoi. Dissertation na biso ezana ngam sala. Bato ba osepela susu ba bina suya oleka. Bapa bi to yoka tenga na mamke. Wanezelo wakati. Wana fo. Wana bloka wakati fort. Justement extrait. Pardon. Ouais bloka wakati. Non, bomba on en a. To bomba on en est bimite mais moi bloka ezaza na ngwebele bele ndeti batabita. Tabita ça. Ah tabita mama tabita. Bilogwa mama yolingi kotika te tabita bilogwa yaya yo zagale matakwe yokende koteka nguba sokolo matakwe yaya bilogwa zebele oya doga to ngana mukongo
Matakwa. Ouais, Matakwa. Mais pour ni ba cri na bino comment on tindara batba kansara mabe. Sokola o matana ko kendo tekela mama nguba pona nini impoli tabita. Na bengi mambo impoli. Kasi yana bigi na pona nini yo impoli tab cri na ngezolo ba bongo tabita impoli soki mama zo tinda mama ke tekele biloko na coin aboyaka. Yango skoyo mama alobi na lelo oko sokolo zo matakwa. Sokola yo matakwa. Yo genda kote kanguba tabita sokolo matakwen. Voilà, je crois que Hervé le là comprendre mamni na le va PDG Maesi. On comprendre mamni na le va même à suivre Togoyo quand on a album Mozoya Materazi Charlie Matera. Lelo Style Mbala. Lelo il est vrai que vocal na yo félicitations. Merci. C'est l'un des vocales on a yo ka appelé moi trop. Parce que la ligne a peine Zembango Mingi. Même question, le rôle à Cédric. Aux assure qu'un album prochain, au frappé sur ce fort, que les gars, au sali les lots. Sali Baboula bien fort dans ma vraie face. Sali Baboula. Quand on a le président, on a Sali Baboula bien. On a peine à Sali Baboula bien. Sali Baboula bien. Sali Baboula bien dans ma case. Il y a Baboula mon bien que so, bah fanatique la besoin qui bah on s'est retrouvé. Parce que tout va y a la bonne musique. Bah ça la peine décide. Tu as extrait à vocal à table moko ya ma vraie face. Le bien malin qui en profite jamais. On a ton so c'est na motema. Bah oui bah. Relation non artiste bah chanteur à mouvement monsieur. Non ça va c'est la famille. C'est la famille et non l'ennemi. C'est la famille. Bah ambition na yo. Un jour ça la groupe to continuer à cause la première femme. Plus magambu. Naibika magambu to sala. Omone na micho. Naibika magambu to sala. Ya lobi na ebiti. Ya lobi nzambe kam to yebi. Na ebiti. Naibika magambu to sala na minucho. Sur la mambo wanted, pas poète, pas grand, pas na Jésus, na opé mbote place à ça. Soza musicien to linga ozalana. Te nga ida musicien, papa biso ndo sangada, nga ida musicien ndo bina fort na bomwana, ndo za musicien. Si lelo ngamo na mona de yake na salaka mamu na ina besoin. Percep ce programme en mouvement, besoin d'un concert na mois septembre, mois de juin. Dans la production, belé méthode la mokonza comme sur le terrain. Mais na micho biso to répéter ka coulisses na palin, ndeza la kaka. So mokonza ende magamususu to banzi. Et sorti album goza la pokan. Tina na programme ti. Sorti wana mokonzi ka. De bino bozara wana pona yemba ko répéter kaka. Mais yo mo boye bi bena gete nga za wana ka pona yemba ko répéter ko bina. Non nga tuninga. Mais yo mo boye bi bongo. Nga ebita nga tuninga. Te pas forcer la avec ma mususu. Te mo munisi mo munini. Lié kana mama musique parfois peut amosunga bato administration. Administration mamba mikanda mamba ba contrat. Nga za wana ka pona yemba na ko bina ko sala ka bato plaisir. Ma part mamba Fabro. Nzembo nini marka yo na depuis bo mwana noti lelo komi pe Materazi boy. Oyembela biso nzemba. Eza ya ba musicien kala, eza la donc kala donc je parle de ba vieux Simaro, ba nini ti lelo. Ah c'est pelanze moi vieux bébé Kalebo. Likamo ya misho ya motema nanga. Kosakana telo konzambe ya pesio. Ezali lokola liki ba pesio simba. Longolanga loboko na lita misho. Emesene kete kopangusaka pinzoli. Mama nanga yikalabo. Misho Michelina. Chérie. Mama ni melanga. Yomo ndengo yembi. Pona musicien mobo na Congo obo mega yemba nenzel ndengemo. Voilà moi pas. Non ndebo moi na moi mukeka oyemi musicien mobo mega yemba ndengemo. On a président ngaya. Souviens-toi qu'on a tingay, to sali mikolo belle Sébastien. Na tango apasinga na lemba yotelele. Guya maesi la kopo,
oya bolingo ezalaki na maboko no nazalaki yeyo onyongi nyongi ngai okomisi nga nkele osundolinga lelo yo wana okomi lela na yo ana pipo ademona mu na kinanga soki na ebiso ebisa déplique liloba moko ya bolingo bolingo aki mwasi na mobali te po toloba teke bokomi bapede do bolingo ya na bolingo nzambe quoi oyebise ouais déplique oyebise déplique aza frère na biso artiste mboka na biso pour nga na ngolo ba courage ebele na boulot na ye ba bonne carrière yo mo pe ermo ye bagé ermo bolka boye mbande mo oye bien to basi ba ebiso an to yemba ba nemo na ebita oyebite ye ba on lelo ermosko sozo yemba prochainement mitala na gitala tala eza bien déjà ba sentiment ya bino sala ebo bando sa ba geste ndenge moko kasi makambo ba vina biso bele ba sala ngo ba artiste bele ba sala ngo moni ko yemba faut sala na l'aise so yemba so sala moi je mo beaucoup mana note faut sala ngo ba ça na biso to yemba lo yo msano za yemba wa pasi nanga eleketa ya moto yo akokaka te moto afime penene kasi ya milingisi na yeba ya fimer sona ya nyenye liwa to bomo bato ozada nanga tapi pour les jaloux ata balobi ozamour avi nanga yanga muna pesa yo yebi bien esengo linda mezalaka soki ozobetela bato bazosepela na linana na yo toye mpe azolinga yo na bolingo solo. Et voilà, donc là ce sont le poulain cher à Fabregas Fabro Mayas, c'est comme cela qu'on l'appelle, maestro pour ne pas dire maestro. Materazzi, merci beaucoup, félicitations. Merci aussi à vous. Nautike la yo temps nabi ke oza bandeko ba master ba fanatique balingaka bien que poto na nokete mais ok non parce que les choses vont s'arranger d'un jour à l'autre donc caméra za wana pona yo mo mbote et ça là bien abana la boss nanga papa pas grande wanted ya Christian Decorn maman Tirelino na bébé Jessie Kerlan médaille d'or Naomi Laurette Lufinzi Cédric Aloubo Yannick Chimbela, c'est bon. Merci beaucoup. Donc là, c'était ces salutations pour faire plaisir comme cela à tous ceux-là qui l'aiment. Donc, l'artiste Bango et beau soutenir Bango, Bazan a besoin de comme véhiculer, Bazan a besoin de Basomba Banda, ou Bazan a besoin de balata bien parce que le succès est à la bien et à l'accompagner dans le matériel. Ça l'a bien, tu boire bien, aïmba bien, azala piéton, ala ta bien té, azananda bien té, moni. Somme là la poignée bien mouche mort à 450 cm. Inspiration peut les aller belé. La tongo tango à la moukia mais la mille qui inspiration les aller belé. L'artiste est bazawana. Donc numéro ils allaient afficher na sewana. So bengi Cédric aux Materazzi. So bengi nga aux bango pekara mais de préférence numéro na bango ezawana. Bazala appel na ba Facebook mais keba parce que ezan batu animé de mauvaise foi. Baromo kota na ba Facebook ko salela ba compte à batu. Bazora bambongo na bakomba batu za bien te yango bana bantu mususu moi genre moi façon donc les artistes sont là ils ont besoin de votre soutien soutien au anater donc vos soutiens vraiment financier moral pourquoi pas spirituel pour mondo et ça monde à la moins compliqué c'est que tout aussi sanayo un peu de na petit ce cri à sika ya kala na habité mais et ça peut bien montrer wana toujours Yamado. Toujours Yamado parce que y a on va bien lever quoi. Voilà donc aussi ces missions na Yamado na bambote na opé ekotara na Yamado. Vraiment on peut faire un peu ça na bambote. Ouais, on a choix. On peut ça na bambote pas vient na Jaka Songobilele. Vient na Jaka Songobilele merci na ozo sala pour na petit na yo. Donc na sentir pena et puis na bo sanité Iston Biembe bazwana pena bo soutenir toujours Jésus bien na bo sanité vient na Jerry Makabi donc Jerry Makabi na Canada prêtre et puis vient na tonto Babati le tenant du titre na bo sanité ba Rosie ya Nyongi na bo sanité le rôle ba Christelle Blanchot et puis na bo sanité Patricia Dea la fille de Lix na bo sanité Fallon Cavalli
bango to pena na linga bango trop quoi na bosanité Léandrine puis na bosanité Anne-Léa maman na David et Déborah quoi mais to la moya soin makasi na bosanité batutu ya Mikili wana Pamos grand jogo en Autriche donc Pamos le grand jogo en Autriche bosanité Arca quoi Arca moi c'est moi qui toko ya soin côté on a pu faire na mata par hasard en Fumongando et puis na bosanité Didier Masaya venanga donc bino baba ve moko ya kati bo soutenir et puis venanga archi swele quoi na la bino tout trop baninga petit na bino ngayeyo soutient toujours et ça nga bien quoi ser nanga Odette Mavungo puis na bosanité Brittany Ozia na maman na biso Marie Maimona facile à garer qui na leli quoi bilambe belé na palin o bozana ngo donc des gars na ebike yo pena ozaya ngai quoi bino nyonso tout bani bo soutenir na lela bino ya trop venanga Simon Gomez bamba donc l'homme à 3 puis venanga Albert Lama et puis na bosanité Masananga Graki Airbaki quoi et puis Hervé Lumeka bino tout pena bo soutenir et ça la baba Hervé bamana ba ya Christian de Cornes ya Jennifer Elito banini ngaye style mbala ya Mado Cédric animateur na bino tout ça ga toujours boulot ya bien pendant on s'appelle ça toujours bino quoi bo le mbaté ko soutenir c'est ça nango toujours normal bira welo ke vimbi lo le vire kangi Congo e kangi Afrique kangi monde quoi. Hey Yamado, c'est formateur bina tonde. Non, to bina na son musique ezala na ba ta musique to bina. Hey Yamado, tala tibia, mado tala genou, mama nyonso yayo. Tala loquette yaya, tala wadine, mado chogo braba, toge, ganda, telema, yes, ma, zwa, telema, hey Yamado, Yamado, wabalela Yamado, Yamado, tala loquette mama, tala poitrine na ye, Yamado, chogo frappa, chogo, allez, matera, yes, nzembe na ngai, mokongo basi, mama na baba, ezosenga batanga usinza, mokongo basi, dasa kitombo, ezosenga batanga usinza, mokongo basi, nzembe na ngai, ezosenga batanga usinza, lelelele. Na olela mabeta na boire na olela oyebi ke ma oza le rôle ke non mutosko akufi ba ke kunda e ma oyebo ke linanga yango na donc voilà donc Yamado là c'était pour le plaisir de tous les Angolais qui nous suivent depuis Luanda. Là je pense à Christian Tiloulou ndeko nanga Kati Christian Tiloulou, salutation particulière à toi aux Hollandais en Afrique du Sud et puis je pense à Grace Massamba Grace Mamana Maeva depuis Gabon, salutation particulière à toi et plein de bonnes choses. Voilà donc ça n'est fini pour aujourd'hui amis très chers internautes, vous nous qui nous suivez de partout dans le monde. Si vous avez aimé, dites merci à Hervé Lola qui était derrière la caméra, à DG Mayasi à DG Galor qui nous a assisté. Mais ceux qui bolingi tore yambela binon sou bandeko ba numéro a affiché na ba poste ya internet na bino donc bobengi biso kaka toyeba solo là donc laissons-nous dire merci, laissez-nous plutôt dire merci à l'équipe de plus 243 qui nous a réussi chez eux et ce boye Congo RDC boye ba code amboga zalaga plus 243 na bandal. Nous disons merci au gérant junior, à Papa Théo, à Achille Maïs et à Janakonda. Pourquoi pas penser à Fébé Rapson, mon ami personnel, l'artiste. Je pense comme cela à Tina Loutala, Choco Frappant et à DJ Tommy Yangandeko. Donc tous à la bongo. Ce qui est soazonité te okutana na prochain numéro na équipe au kaka mais dis-moi tokutana mikolo mizako ya peace and love dans vos foyers. Je traduis paix et amour na bolina banda kunabino et tokutani mikolo zako ya bye bye. Babi c'est vraiment vraiment lelo ma doko tabanda comme no santo beta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bakosa binote yango ne mikolo yo
wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe azokumisa misho bongo bino boza wapi nzambe azokumisa misho bongo bino boza wapi nzambe azokumisa misho bongo bino boza wapi 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, ko zapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko.